andilimbolanga liloba lite ya moko toyokaka lisumu ya Adamu na Eva meye alimbolango correcte na ningina tuna papa lite ya wana ezalaka lolenge nini pona yokeke ya bisanga te papa alimbola biso yango kasi azalaki pena profondé na yitiso ke utiko flexible somo mke bande ko comme susta ko bakolanda bazo mwa lobiko. Merci pour la mutuna. Ce que la Bible est là qui a dit tout au fond de ta verset moko to mi balé. Na mon Bible moko ana. Vraiment tout ça la peut fier ce qui explication et originalité à péché Adam Ève est tombé dans le poisson à biso pe na mboka na biso RDC. Makamno biso linga ka bamdele ba limbola bamdele bazwa do na biso teme ba komi ka na Bible en Esaïe que makambo yo na buko yo ewazala kolimbola na Congo au-delà de l'Éthiopie les pays qui coupé par de fleuves. Alors batba yebi atamukete l'originalité du péché dans Ève exact clé monene na vie ya spiritualité ya batu yangona ndezanga kina mukili lelo tana nazoya ka bipai nyoso yo na bamboka lokola ba Brésil ndenge na utape na États-Unis Las Vegas New York partout Europe na kende mais ce qui kolia mission mengana kolia koleka pena bota minango na koli nango tina sali 14 ans église ya bandeko na biso na bima na sali 14 ans kuna tina bandi awa 30 ans 31e année ya existence église loba mais église petana kishasa martyr rotonda mais sona lia ka mission mena ko kemba na nini osala ka pe publicité te papa Nzambe yemoko na kishasa tuana 360 paroisses 360 ya mikete ya minene o ya batu 2000 3000 na kishasa sans compter Congo Mobimba sans compter tuana ba au moins 27 pays du monde mais ce kolia ngana kolia koleka mais nkola yebsingala limbola péché Adam Ève abomaki. Donc na ba commandement nyonso na Bible ya 10 commandements mais commandement moko balobi ne tuez point. Kolia tolia ka biloko wana to bomaka eyoka ka pasi engangaka ekimaka. Donc voilà ndenge nzamba sisa ko sala mokeli makambo atikaki. Et Dieu dit voici je vous donne toute herbe portant de la semence qui est la surface de toute la terre et toute herbe ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence, ce sera votre nourriture. Il y a tout aliment de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se met sur la terre ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture et cela fait ainsi. Voilà l'originalité à péché dans Ève. Clé nango mobimba wanzam mutasala ki bikela munyos. Ndi biso nde bato asuka atiaki biso ba gérant pota ko gérer biloko nyonso. Mais to bomate. Ko bomande nzambe amonaka pasi alingaki biso to boma ngulu te to boma soso te to boma poisson de mer te to boma nyose vivre ndenge zaki na jardin de ndenge zaka na jardin zoologique banyama ba boma na kate muto boma ka pe nyama te ndenge auto sala ka wana violence to utiliser violence pona biloko wana eleki na sukal ngane ba être vivant de nzamba sala 4 êtres vivants biso nyonso même pied d'égalité ndenge biso to pemaka ndenge banyama ba pemaka ndenge to melaka manyama zo mela ma ndenge to bota ka nyama zo bota ndenge bakendeke to aller tout to sala donc nzamba zana 4 enveloppes na mokilo ase ba enveloppe nyonso to boma na te lokola to ndima ko boma ya wana ba guerre vandela biso bato to boma na sans pitié. Mais le mokili bakomi na place ça veut dire ndenge Daniel Abednego Meshach Shadrach ba comprendre que l'originalité a péché dans Ève nde bangwana na ndako roi lobi balia biloko nyonso na table nanga ba yebisi bango pesa biso kanunda na maito melaka entenda roi biso bosali bobo konda roi ko pinir nga abi meka biso kata 10 jours batonda ki na puissance na mayele ko leka batnyos. Voilà. Papa, mon qui est le sous ngam tunnel qui moi mingi le problème d'attente même 1000 questions tuna. J. Originalité là vraiment za la kanini. J. Tango passion yo yake ko boma batu mingi na mukire yake. Baby malade wana mwa tanga kombo ngo zate. Esili sa batu mingi.
ngana zaki muninga nanga wa linga kinga mutambongo penza avandisa ngana ndako na ye lukula mbongo zaki mingi zaki comforte mingi tia zaki maladwana ti na ndenge azaki munene boja azosila te akomi skelet na binzambe otindi mutamukili na maladu ya mabe esili sakabato comme ça mutukula skelet tisuka wapi etandone ngana bima na bandozala même malade ndenge ni na kuchaka luboko bope malade sili même bisika musuba tinda bisuba bazolela mutakufi na bi ale botika kolela wana posa kolela kena ndako awaliwa izate na chama boko pe bato bazonga bazebele mais malade wana esilisanga mayele alors na bando senga bon lokola ndeko na muninga akufina kende cimetière tena zonga na ndako do souci na senge pana ko na kuma suscité muninga nanga kainga pena kufa pasina baye ko vivre alors une semaine après escalier lokola basinga antenne courant antenne à télévision ya pembe utili ko zokita ti place na zaraki ozana souci pour mutakei ko kanisete si ko kende asakei donc ce qu'on a peso bakisi o ko bando pesa batu nangai bo ba ko melana ko ndima ba ko bika kisi mais nasambela apona batu bazobika batu aliwa pe bazo kips ressusciter mais kisi lisusu ngana za tradi praticien te abi pasi wana fwesira na kisi ongana zo pesa yo ti akite na escalier ezaki na eta mobimba likona munene boy mais acheba singa escalier ngokuna na ngambo yako posa na place nangana ozo wakisona bi na bi profondeur eta obote so na kiti na rozinda dale ndeza munene boy poni wo yaki nanga yaki directement liboso ngate abi ngamu na linga kindenga ona pomo na material ezaliawa omoni nzete wana za pembe na citron omoni material ezaliawa petrol zo kango sangisa quantité boy pesa batu nangana prière bakobika ezala kapé mélange na pétrole mabeti citron pétrole mais donc ndenge ko la pesa ngo pe apesi na prière akosala ngo pe jus lokola bouteille boy jus yango boy mondembo esali bo pétrole est-ce que pétrole comme na lisusu tango ko agiter etikali baguteleta mikemike so yango tende mama oyo otozane madame dasa kenda pour na famille wandoze la kakufa amone tango na bandaki na mama na si monena zaki nango kaka ndeke frère azali donc asili mobimba famille ba moze la kende ndena pesa ki je produire mais là tango meli na famille ba kamwe tilelo tozana ye batu ba biki bazaye bele mutali bosa bika bando sana mobutu na monga lema azaki mourante bayiko benganga na kekuta batni so batandi matoko omoni famille so batandi matoko mutazobela ça veut dire so batandi matoko siki bakomoze la Georgie na kutina basali mususi ya kaka église na biso kuna baza kuna basala ba veiller pendant 1 mois et demi suite zate babi me ndenge ni boyeko lukangai babi to kisango na ti na koti natali mutaz akokotele mate ale akate tukutani na chelo semo na lo sambo na kata chambre bon bozana kondi mandeto mona ni ndeto che prière ko la kosala dobi na zong akomi atelemi otelemi to moni bo bazala ko la lawa bazongi na bango bakoki na bango te après to che lusambo après na bibo lokolo moni obiki 2 jours après na zonga akomo komba ndako mona na produit pour maladie no sesila ese okondi mango abimemelanga na memaki batu so no melaji bandakala ngamo na bando so na bando sanya na mbongote na memi comme na memaki une semaine après akomi makasi azongi na mosala na lelo en Jamaïque na lelo akenda Canada soki ji silikuna afuta katika yako za jina kisasa lobiko penza po mona autaliwa lelo so batu ba chatembe makamto zui makampenyo so za na Bible. Donc tant on a besoin de souci pour ne battre bazoku famille na malade on a kotanga kombote Ésaïe 65 verset 8. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs afin de ne pas tout détruire. Je ferai sortir de Jacob une postérité, de Juda un héritier de mes montagnes, et mes élites posséderont le pays et mes serviteurs y habiteront.
tango jie kozalana ba baby sangote donc jigo na so banda 1990 banda na banda na nga moko punga moko pe na zaki erona malade na sali ba examen docteur biba maladie côté tina ba poumon alors faut perfusion bingai na perfusion na bando boya kombo perfusion abi bon wana lukali ba soke ko memanga na futika mbongo ya examen traitement na rezoate perfusion na rezoate na bando za sona yamba batu na sali boy do pe mamo ko pe mezate alors fona za 4 jours boy. Donc si nous sommes la peine de la vertige quoi ça va t'nandela ya tufana pano kena sapuye kota mir moko bonzambe au na otambula pona otala batune malade mais soki na kwa na nzela ba mona ndini pesa na makasi soki kone sala ngana ndako na kwa na ndako mais awa na kene na sisa mission nanga donc sona longwe mais en tout cas na souffra ki mi pona yango mais tant na yako mekajiwa na ngai moko 2 jours après na sentir tout nyose kei alors na bando mituna mendekini na kopesa bato zana matiero ya petrol nzamba beza produinga muna pesio pesa bapona minanga o bakomela na kondima bakobika mais combien de bato babiki na joyo combien ebiki na bato bazali banda na bande kuna biso bachola ya ba passer babiki na combien calculer banda na bande église depuis 95. Mais batumingi bakansi yangona na sala puna komila mutuna mbongo so puna uluka mbongo ndi na sala ka ndi église kutote na sali ka produire na bandotek batu misu tanto sala ka jiwana to sala 50 bouteilles 20 ka okaba 30 baye kuna pesa mbongo pona to somba ba citron baya ku fournir biso basaka citron tala rula liboke boy mais humila hate sili mais na sala pona na mbongo te tala batu aneo nyoso to lega batu ba pirata kiji. Mais monsieur bazo pirater ba otina même tina ba États-Unis tina ba Europe 150 la bouteille menga po na sali yango pote na s'enrichir pour nangote batu babika na bandimio bazangi ba moyen ba ya bazo gratuitement matondo mingi papa na pesa pe bandeko. Queria dizer só uma coisa para os irmãos brasileiros, pessoas que estão olhando a gente na Angola, e a gente chegou para dar esse troféu que está dando uma significação desse troféu.